Salut. Bonjour. Un des moments là, c'est tellement proche. Bonjour Blanchard. Yo bon mon là-bas, on a chaîne maman. Aboa kaka caméra. On passe pour le bateau simba kaka photo boa kaka. Aboa kaka. La chambre la ville aux ala kaka on ça comme ça la personne nous photo zanga c'est. Zanga der vraiment ça la déjà. Kala la bango ande sikala biso. Kala la bango ande sikala biso vraiment. Bango ba makambo biso ni kaso. On a makambo bébé les solutions ils allaient ça c'est pour les solutions dans le la passe on les charge kala na ba sikana biso na ya exterminer ya option de bâtir vraiment à pinisa biso c'est pas ça biso 5 ans là vraiment et pour les caboter que monsieur moi bébé beaucoup comment on va épérer pas miso la ba ki ba tsemo ne ba njo on les la nyolo on les ki hey ya lo ba tamo donc les jours moko ya pasi pona ezaki jour on a perdaki musicien on a ndako adorer lokola ete donc azaki musicien moko pona nga azaka yaya donc naza ba souvenir ebele pona zewa yaka pasi ba msusu lelo bakosepela menga lelo journal eza journal ma on te dit que Simba Rami, on te dit que Salut, ma système il y a vendu ici. Vendame, vraiment. Tu es dans le téléphone, même pas un mois.
Donc, bonjour à vous très chers téléspectateurs de CL News TV. CL News TV, Nassir, vous remarquez que tout ça noir, ils ont tenu, il y a Mawa, il y a Matanga, jour pour jour, 5 ans, le 5e anniversaire, il y a mort depuis que King Kesser nous a quittés. King Kesser est mené à Congo le Soso, le 5e anniversaire. Et vous méritez, ça n'a pas duré, mais maman au Soudan, 5e année en haut. Donc, il y a un moni, tout ce qui est musicien, Victor Eleison, japonais, journaliste, artiste, artiste comédien, la King Kesser. Tu as déposé ma fleur dans hommage avec King Kesser Congo le Soso, pas. C'est CL News TV, c'est toujours fort, très fort. Il y a un moni mégabou des idéologies qui sont dans la nécropole. La cimetière de la nécropole, on a entre terre et ciel. Dans la cité, il y a un DP Pro de papier dans la messe. Moi, je Christelle Rose, l'uranium de la presse que j'ai sali en Europe. C'est à Paris précisément. Europe est belé, mais Paris n'est pas Cambo. Donc, ça, c'est votre journaliste préféré, Mégaboul, Gaylord qui voulait. Les gens, c'est le plus swag de la presse, la vécaisse, dans le pouce, dans le blouson, dans la pièce. Talara Mégaboul, la télémine, un rayon. Pièce, Nézolubela. Donc, qui est ça qui est pièce? La pièce, c'est Bétami. Donc, il n'y a pas le choix. Quand je c'est l'incité qui est là, il faut taper pièce. Bon, t'es Rosi Tamba. Et Arma t'a dit, on a été. Si ma caméra t'a dit, mon même moral avec Mégaboul. Donc, on a. C'est pas tellement belé, le japonais, il a mis Bétami à Netina Timbe. Il a mis Bétami. Herman, ceux qui ont tourné, tout le monde est un peu pièce, n'est pas Bétami, un peu artiste musicien. Donc, n'habitez pas ceux qui ont des années. Na moni pe Mama Africa. Mama Africa, musique. Bonjour Mama Africa. Ouais, bonjour. Oh, CL News TV, émission Nabino, CL News TV, chaîne Mégaboulio, journaliste Nabino. Tu as un cimetière de Nécropole, parce que tu as qui est mené 5 ans déjà l'élo. Il y a autant commis l'élo et Monseigneur Zan. Salingaka Zoua, mais naza déjà yakosepela. Naza déjà na kati ya mabele na ekotala déjà muto atombolaka lokumu elamba na ba pays ya bapaya. Ba pesaka ngo valer kino lelo biso to beta forme. Mais regret ka keza mukie. Regani susman Afrika. Regret za mukie pa ba saper ba na ba forme te. Ça ba forme te. Ba na ba forme te ba kokoya te. Sko ba oya ndengeni. Ba saper forme zate. Yo betini na ngwa. Neti na bo na beti ngai na Olivier au moins na bo na mbata Versace. Ndenge na boye na nanu na chemise ya London o likolo eza kenzo ya lobela kutute mbanga passe na lobela pe ba griffe na bango na lia rapete mais na lati 40 ki congolais na beti bango toro ba saper o baye awa ande ba vrai ba saper o ba bundaka ba o baye pété c'est que ba faux ba saper ba forme ezate ba yebisa ba vie na bango ba continuer ko pesa ka bango ba forme po ba lata so na ba continuer ko pesa bango ba forme te awe pa Mama Africa ezaka pe mapengambo po ba charge. Venez à King Kesser est mené à 5 ans. Atikeli Mama Africa ba charge.
ya Congo bazwi wapi Pourquoi le bana poto bala ndo na minute oyo na ebisi bana poto tout na lingaka bino trop bino ndenge bozana pe bolela pe biso trop na ebite boza mabele tokomona na kaka pe tokomona na mais idéologie ya mfuata kumfuata ne tombera jamais ata kuna bwana poto bobeta kaka forme bobeta ka pe ba voisin toro botika ba voisin te fo bino bolakisa bango kaka te oui bino boza ba vrai ba Kinois, bobeta danger. Ouais, donc à tembo japonais, na ebi kemi kilelanda ngaba nini parti par là. Biso net singa boy ngana bakaka boule. On reprend. Na beti ba yoyo, na beti ba yoji, na ba seko koloba kutu te ba ni ba Frankie Mare, na ba pati ba Kenzo. Na kekete kaka parce que moni muto akufi kwa mambu azaki mutabatu azaki na misien ba misien bayaka kutu te pe tomoni ku bango na te mais baba fo ba yuma ngana za mwana oyo we ngasonde atindinga bani na ya defend na tana fleur mais papa chéri aza yuma vraiment yuma liboso te na pata teke papa chéri azali leader oyo ya mufube papa chéri azali mutu oyo asa apesa pe elengi ya Japon parce que papa chéri a défendaka dia ba yodi alo ba déjà alata dia ba yodi c'est bon siko boya papa chéri na loengete attaque yoza il faut ça monite que ça pardon na bien edo katembo japonais pas chéri Japon moningiama Nicolas apesa ndeka Omoni lobela mambo na yo lobela mambo avec caisse papa chéri wana chapeau wana likolo bon soki bongo ba 2019 te ouais akonne pas demander oza quoi qui baka forme ya lobela pe mingi ezate lelo za 5e année ya Kinshasa kwa mama mingi lobate pièce de pièce pièce te ona na ba Kenzo akika kidiba cameraman koza kidiba te oya Java refaire hein to aider bango o ta ba Jani Verchacha ba chemise ba Jani Verchacha aider ngazwango tina bambati na seto ana ngo o kesa le bela ngobi Weston ya café akone ba demander bomoni ba yuma ba ete domo ngakutuna loba tete la yangoyo mingi na koloba kaka na botala CD yangoyo soko le kaka na CD oyo te jour angonga na salaka so botali CD bokomona ngai ndenge na lekaka na sap dona sapera ko sakana te oyo kestera ebi ke domo a grand sapera amona changu oyo alata ka kitoko na pesi bana changu nyonso mbote o na lacha onena lo bon japonais fumi ko foot de la sap l'homme qui a bagarré na 18 sapeurs à poto ça complexe à banga bitumba bilamba te po baza ba toro na idéologie a papa griffe kokobar de la sap voyant Boulangan étant que un sapeur na un seul sapeur appelle ça moins de 5 $, mais dans la classe, ça comptait Minerva, ça charge à 10 personnes. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs de CL News TV. Nancy au Monigé, japonais, Alexis Bilama, donc ils appellent Yagoyin Lelo. Veke ça là muta pièce. Veke ça là muta pièce. Yango Monigé. Ouais. Dans Moni, le bas déjà. Baza awa groupe tikali moko na ligne de presse le basusu ke tokutaki de Victoria ezate parce que na lo bango tozana bino awa ezate donc Victoria ezali moko laissé par Kester ngai nazali mutu oyo nazalaka na bango po na cadre ya ko pesa bango ba conseil nazanga mote tozana ba colonel Mupepe tozana ba colonel Lewis tozana Marcel Mutamba na niveau ya poto tozana ba Toussaint Mupa tozana ba tu ebele mengai nazalaka nde poche na bango po nazana monganga sur le plan ko gérer ba musicien pendant 5 ans à Kester na biso eza mutu pasi mais le kola biso sala étude wana ya comportement ya mutu na sa diraka na bango nde tozalaka na bango nde naza visible mais na lansaki appel et pas président JB et pas président Karmapa et pas président Manda Chant et pas président Kofi et pas président Werason na loba igeno wana za mutu na bango ba assister orchestre na festival oyo banda lobby et puis bazala pe na cimetière pour na makamu donc magali nga naza médecin naza na makambe bela osala naza musicien te musala na bato osala ngo eza ba double face ba sakuba ba tofolo ba mupala donc voilà
merci. Napesi bino merci. Presse Neboye. Naza style fondé dans le cimetière, mais bon anticiper ma question yango tolobi. Merci beaucoup. Et nazo lancer appel que tous dans la famille. C'est-à-dire que tous dans la famille awa. Ya mami Mobiala, tous dans na banda avant-hier. Lobby tous dans toute la journée dans le cimetière, tina 20h. Ata to benda na ginaye parce que ngana za combattant na makambo. Aza kuna azo zela entrée ya ba musicien au koni nanga toke na cimetière. Azawana. Donc nous sommes ensemble avec la famille, avec l'orchestre Victor Elisson. Pas de confusion. Bon, bah commentaire des allez le coutate. Binomo bomona nazo zoyer. Na ba musiciens ensemble tous célébrer ma communion sur la paix. Oh non, ça voyait ma cambia Victor, c'est-à-dire c'est un escroc. On les toko kangaye même à cimetière. Parce que cimetière la vie est vendue on a salité pendant une année. Moutouma yo salaté. Mais le moni nenge bato ba ko tonda mais cimetière on to bongi yango butu. D'ailleurs misale silité binomo bo vivre yango na o souhaiter votre ba question na cimetière na koloba na cimetière. Boli misanga na koloba na cimetière. Basibino, baya mami, batunyo toza mingi toza pele batebela. Toza famille que la famille. Ça va na sepeli. Non, une émotion dans le bateau, dans la moni tombe à perte dans le bateau. On est là bas katia ba ele lo na ba sentir na bango. Bana moi mike ba la ti ku salike. Nani atinda ki okende etalinga moko falo oyebisanga nalo que son âme repose en paix. Lui, il était un star pour nous. À Sangisa, sa père, musicien et tout. À tous à côté, ouais, pour que nous autres, où ça? Surprise. Pardon. Les années nous a chanté. Wapi Robert Rango. Maman, les loin nan. Wapi Fleur Rango. Rose.
Merci beaucoup. Ndenge biso nyonso toye awa. Bino nyonso ba Victorien. Bino nyonso bozali awa. Ndenge jatikaki bino, ndenge bozali te. Donc toza awa mpona mutu moko King Kester Emene. Ezali 5e anniversaire na ye. Toye kopesa ye mpe mbote ba Victorien nyonso. Ndenge toza kokende na ranch, ndenge toza kokende na Maison Blanche. Donc toza kolandela ba concert biso nyonso tu tozali awa. Jean biso ye toye toye kosolola lisusu toye kopesa yo lisusu mbote oyoka mpe bato na yo koyemba makambo nyonso oyo ozali kosala bato na yo basalaka yango donc na yo kopesa merci toye awa mosala oyo ndenge omoni esalami awa ezali bapire petit na yo bapire petit na yo oyo oyebi oyo etikaki Marcel Mutambai Colonel Mupepe Karl Whisky Nzumba Kokila na Dekane bapeti na yo balelaka yo mingi ezafere ye wana najapeka ye wana kuna jipeveka jofre ye wana kuna bapeti na yo nyonso baza wa mwana tanga bango eza te soki na ye awa esalanga mpasi yango wana toye kopesa yo merci na idéologie otikeli ya biso otikali idéologie olata bien coiffé bien pa idéologie wana yo otikali nzambe amema yo na kimia biso mpe tozala na kimia merci beaucoup na remercie bino na bajournaliste na baleki na ngai nyonso nazalaka na bango napesi bino merci bamusicien napesi bino merci je te laisse parce que vous avez qui cher pour la biso en tout cas tu reposes à nos dés à vie ne repose à nous jamais je te garde toujours dans mon cœur repose en paix mon nom remercier la bandela lisusu na koremercier bato nyonso oyo bapile petit babeau frère bapetit frère babebe mafuta bakale Whisky Nzumba Kokila Mupepe Colonel Mupepe Dr Dekana bebe mafuta Sebline opeti na yo Sebline bango nyonso bazali donc moyen atanga eza te batokolo tout le monde sont là bamusicien bazali bato nyonso tu bazali awa question azali donc naza musicien te nabwaka swaka te donc soki eye soki bolimbisanga na nkombo ya Yesu bakombo eleki tro ye moko aza kotanga yango nga nayebi yango oyo nayebi yango wana natanga namoni bilobele bamama le tout le monde sont là donc ja napesi yo merci mingi bapeti na yo mpe napesi bango merci mingi napesi merci mingi na Marcel Mutambai napesi merci na Mupepe Colonel Mupepe napesi merci na Karl Whisky Nzumba na tout famille nyonso ya famille Mubiala epesi bango nyonso merci na kombo na Yesu tozala bomoko Jean azalaki kofinga te Jean azalaki kotonga te Jean azalaki mutu moko humble soki amoni yo asekisi yo donc tozala bomoko makambo okuna eza te Jean atikaki Victoire alobaki mutu tu akobeta ne Victoire kofinga te koswana te kobunda te kosimba na loboko ya ndeko na ngai kofinga eza eloko moko bozodenigre ye moko bozokitisa ye moko. Merci pour fleur nanga et en tout cas bandeko nabanzi mingi ya koloba ezate soki lelo oyo toza biso nyonso awa tuka nazo remercier mingi Karl Whisky Nzumba Kokila na encadrement oyo ezosalama na kati ya cimetière nazo remercier Colonel Bruno Mupepe ba finition oyo lelo oyo ezosalama namoni ke bolingo ezali eloko mona nazo famille oyo ezali awa ya ba Victoria famille oyo eza na photo famille oyo eza na mikili nyonso tuka nzambe ayibaka kozala lokumu
soki lelo na telemi awa peut-être bandeko nanga mutu bakomponaki te na telemi awa mpona famille yango moni lere mosusu tozoloba le mosusu bicomprehension bayebi nga bayebi pe te bokasi ya Carl Lewis Kenzo Bakokila na bokasi ya Colonel Bruno Mopepe et la famille Mobiala oyo baza na Canada oyo baza na Paris oyo baza tout na bandi sikoyo Victor Eleison bandeko nyonso topusana kosala vraiment oyo ndenge ye alingaka bosepelisa famille parce que awa tokoloba nyonso kaka lelo mpo tomoni ke climat ya paix eza awa tolingi te bajournaliste batire biloko babanda kokoma ba internet parce que moi qui vous parle naza petit avier naza médecin nasi natangeli bino ba grand frère nanga Mopepe na Lewis Bazawana tozalaka ensemble to discutaka na ya mami po tosala makambo oyo tolongwaki awa na place oyo na ya mami na 21h moins pour na kosala misala oyo yango tozo senga na ba musicien nyonso ya Kester parce que auti ko souligner loko moko ya koloba ke benjir ba désordre na kombo avier biso to lingi yango ti et puis aura sa parole et le connaît Mopepe pour interpeller bazo sala ki bokonza bango te mais ba ko interpeller bato nyonso bazo utiliser kombo ya vie na ndenge ya mabe que bango moko bazo ba disposition po batala nini ba kosala. Alors tolingi pete ba Victoria comme 10 ndenge ba koma kotuna biso na ba télévision toyebi 10 Victoria o ayebi ka créer Victoria na ye aya ko bango apa emene ya ke ngai nazali mutu ya désordre ngai mutu la créer désordre na kombo na yo comme ça biso to solo na ye awa ke tala mutu a créer ba problème na désordre na kombo na yo yeyo bino bo solo na ye awa. Nous sommes des chefs coutumiers quand nous parlons on parle sérieusement. Aujourd'hui on va lui demander de maudire tout celui à la télévision. Oh, nous savons que nous avons clandestinement à son nom. Et mené à une famille, et mené à des enfants. Je crois que c'est le moment il y a 5 ans. Nous sommes dans un moko, soutenir famille na bana de bilambe mené les awapi. Tolingi biloko na nyonso ya mené à na 5 ans oyo biloko ya vie orchestre ya vie makambo vie ezala na nzela. C'est pourquoi ngai bomoni présence mon Mopepe awa na connaît Carl Lewis. Nga na ko inviter ba vie wana mi balé mais orchestre za na simana bango. Comme ça, bango va biso makambu bazarango awa. Le connaît Carl, vous êtes invité et le connaît Mopepe avec l'orchestre Victor Eleison. Avant toute chose, je remercier batu nyos oyo ba marqué présence na bango na esika oyo. Liboso ya tombe ya président. C'est pour dire que Batino Soana, Baza Batu Oyo, Balingaki, président Avandi Awa. Ndenge Tozoro Baboye, président Azo Kabisoti. Poye Asalanini, Asi Alala Pungi. Mais Malobana Biso Tozo Dressango, et pas Yanzambe, O Abate la Kabawe, Pena Bato Bazana Bomoyi. Quand Biso Tokoloba, avec esprit, Ndenge Tambolaka. 5 ans depuis que le King Atika Bisso soit Nathalie modèle au cérémonie Salamaka Ao soit Nathalie de gauche à droite na komona ke ndenge tozali koya 4 ans passés bamusu baye na groupe bamusu na groupe melelo so tali que tout le monde sont ensemble. C'est pour dire quoi? Projet Oya festival, il y a émené, il y a grand frère propre. Au même gouvernement a programmé que chaque 13 février, nous allons festival King Kester émené. Lelo ezali confirmé. C'est une attaque de gauche à droite. Moutounio Sazaï Kolongwa Victoria, ils sont la musicien. Ata akei, mais ceux qui viennent à l'objet conseil à Ali, ata Moutouara Kenda, ceux qui sont au monde à podium, na président. Ma petite Nabiso Bazelia na kotanga bakombo na bangote. Bamusu bakende obeta na Olympia. Petit Zoé. Appelé Olympia, petit bêta musique, quelle grandeur d'amour. Mais ceux qui arrivent, ah petit yo, au salanga mabe au kobeta tema matse me batune me Zoé ko salini. Abino Zoé azayi na transfert. Transfert né sili azongi na club na un vieux très sage.
Mutumoka zo mené à polémique, à la vérité. C'est pour dire quoi, mes chers amis, mes chers frères, mes chères sœurs, à partir d'aujourd'hui, le festival King Kester est mené à et bandit a daté de ce jour le 13 février. Projet festival King Kester est mené à et bandit a parti à l'élo. C'est pour dire quoi? Tous les histoires, les oubliés, tu vas bloquer Zangatina. Toujours le na été, tu es un des témoignages. Nabiso tozaliao. Les amis, les frères et sœurs, non cela qui est mené à ma baie, nandingo de seva qui est, nandingo mokaroba qui ah, batune me king ezani nabi, babilo comme sous ces abats déception. C'est lui qui sait qu'il avait dessus et mené à quelque part, yemoko na se motemana sanini à senga pardon. Pourquoi tout bandit événement festival? Nous n'allons pas revenir en arrière. Aujourd'hui, c'est le présent. Et Méné avait dit, la sagesse est une lanterne qui accroche le dos, qui nous montre le chemin à parcourir. Ça veut dire quoi? Mambouzo Botosala, dans le passé, il faut tout cancer la Kayango pour qu'il puisse se mailler la kotambola malam poto commettre les sous babouzo bati. C'est pour terminer, pour dire quoi? Ce soir, tout à l'heure, Tolingi, Saint-Joseph, Batouba, Kamwanama Tongé, Nalo Baba Saper, Léopard. Il faut comprendre que le lot de Sambela na 16h suite au Longwe Awa. Tout droit, toujours que na Saint-Joseph, toi, on a besoin d'un événement. Les restes, au gauche, à droite, les amis de Ménéa, la famille de Ménéa, pire petit à village de Ménéa, Bisso Bao, tout, journaliste, tout le monde a fait un effort pour nous placer le grand instrument de la braliment. On s'est bâti, accorder Bisso grand instrument, na podium non c'est à braliment. Et ils ont posé na place des artistes, là où nous avons choisi. Donc, pour information, festival est mené à 3 jours. Torobet à lobby, Torobet à Simalobi, Torobet à Simalo, il y a lobby qu'on a clôturé. Il est là, Tobakeniba Sambeli, Moutra Moutabende, nous avons secret nayo et qui n'est pas. Nous n'avons pas de sponsor. Ouazagina Bolingonde à Saliboé, Streamer, to fouti ba église, to sali banderole, to l'équipe ba émission et tout. C'était un grand sapeur, la fête. À part Wana, toutes les histoires qui étaient bêtes, il n'y a qu'un seul orchestre qui s'appelle Victoria Eleison, Dream Band de King Kester et Menea. Oh, Moussou, c'est que nous avons l'orchestre naïe. Là où se trouve Batou Bazosunga. Soko beta kabanzembo, à gauche, à droite, au salaka interprète. Mais tant que nous avons l'interprétation, nous avons tika polémique na combo ya Victoria. Et mené à beaucoup des enfants. Il voyage avec des centaines de gens. À qui na bango na poto, soka zongi yemoko. Soka a recruté, a formé. À qui na bango na poto, a tikibino. Soka zongi a membino na poto a tikibino. Mais c'est au moninga ndenge na botami, ndenge na koli, na tika ko tika yote. Tozala na yo partout. Na tango bisengo pe a pasi. Lelo kei lelo 5 ans. Pour Nangai, et là on a regardé kaka, vous avez dit social. Na batunyonso. Yango kaka nde na continuer za na famille et za na mouvement yotikaki. Na za social tina suka. Le reste ton âme repose en paix. Ayezo bao. Ala lide butu ya lelo. Ayezo ba aye juste si ma bolingo mama. Amuya bana yo votaki wapi lelo yo komi kotinde langa maloba ya bolingo oh ya bolingo bozananga fumo malenga setota ponanga oye juste oye zo
zoba o oye zoba oye juste sima bolingo mama nakoya mokola samedi jaune pourquoi nakoya kokonsoleo kasi lisumu mponanga nazonga libala yokosinga nono yokosinga o yokosinga o yokosinga winenga no notre père que t'associer yokosinga o yokosinga ngayoyo nakoma kokata bibale sambo ngayoyo nakoma kokata bisobe sambo bangomba sambo likolo ya mwana mobali oyo atelemi na lizibeli nani ayoka ebelelo nanga richesse nanga moko mobali abaleli mwasi mosusu. Mes amis, vous savez bien, mes amis, vous savez bien, nous avions un chef de clan qui s'appelle Munganga Chalende. Il était mort, venez voir les cimetières pendant les vacances. Iguma Gigila Pila Munganga, Iguma Machalende. Et ça, ta grand-pêtre, li kontinga ya mukolo leki bango, ba petit na yo olobaki ke ba petit bozala wana tozali toujours pérenniser kombo na yo, ndenge olobaki na biso toyika mpiko. Et lelo na sima na yo tozwi ba évolution encore ebele parce que ya ba orchestre ebele oyo ba leader la mo bazali lisusu te ba activité za te me biso bénédiction tikelaki biso. En tout cas, bah, évolution est belle, mouvement est bien coordonné, ndenge tikaki biso toza ini. En tout cas, il va la mal à cause de ka biso que ezali 2019 to sengi toujours pouvoir na yo ezala tour na biso et sagesse na yo tikelaki biso, intelligence no tikelaki biso ya ko rassembler ezala toujours côté na biso. Et puis merci parce que na moment oyo batuto tozalaki ya ko diviser batuto bazalaki batikaki biso ezala ba frère o batikaki biso ba collègue bazongi. En tout cas OK c'est comme il faut ma fort. En tout cas que son âme repose en paix. Ya mukolo on est là pour défendre toi parce que tu as aimé nous, tu as donné nous un grand zier dans la grande zier dans la grande éveil dans la zier. Mais nous continuerons toujours dans la zier de toi et nous sommes toujours dans la continuer dans la grande. On va souhaiter laisser Naouti loin. Naouti penda loin pour na ko partager na baninga. Aza awa neti représentant ya ancien nyonso o baleka na Victor Eleison baya ya nyonso tobeta ba longue histoire baya ya nyonso tobeta ba mboka nazo représenter bango na lingina bakisaka ke loko moko ezala ba o bazana Paris ezala ngana zala na Angola ezala ba o bazana Congo. Il faut sikoto koma na bolingo orchestre mené ya tika yangoyo soko lingo ya kobeta yaka kobeta ngana yaka na beta kana ba mopalanki na beta kana ba na mai nyonso ba arc-en-ciel. Tolinge loko oyo ekoma lokola Kassav ezala lokola ba mouvement ya minene ya ba grand monde. Donc loko nalingaki na loba yangoyo nazaka na hommage moko na koyembela yo vie nazana hommage moko hommage wana moyena sala yango lisusu ezate poto yembanga na yo Pierrotini biso mibale yango na yaki kosenga na yo na lingi na sili sa clip ya Pierrotini poto yemba nzembo wana ngana yo du début à la fin mais lelo yo zati na ko sala clip wana avec ba représentant ya Victoria ezala ba danseuse ezala ba chanteuse. José Moubiala aimé Bazako tout ngande grande sœur na bango. Depuis que Kessel est mené à Koufa, ça fait déjà 5 ans. Chaque année, festival, il y a un cinéma pénati. Mais 5e année, j'ai fait matin avec Kessel en considération. Pour nous, impression des années. Na sepeli makasi na remercier ba organisateur. Siko olo banini na mode de la fin balando na poto. Mode de la fin na remercier na yo moko et puis bande konanga na poto. Bande konanga nyoso baza na poto ba Jolie, ba José, ba Aimé, ba Vieux Morgan, ba Zako, tout le monde là.
na remercier bango na ba courage au baza ko pesa biso koto na kisasa na osala misala o ba Marcel Mutamba et tout. Nanga tu na paye question mo yelinga. Est-ce que depuis King Kessera kufa est-ce que la relation na ba camarade ba pipe c'est ba tu ando boka wana ba autorité belé est-ce que ba benga rabino na téléphone ma soutien bango tozalaka na bango soki soutien zate na koko zate chaque année na lata ka malam na lata ka dols chaque année mais yo bandango kala na bandango kala penza donc soki ba konzi ba soutenaka te soki ba konzi ba soutenaka te ko mona nga boete qu'est-ce aller mu da pièce moi santé mais qui que ça y mu da pièce ni no beti pièce ni na lati dols gaban bona si na sekuna na talaki kombote bon voilà pièce de rara pièce ba eza griffe te soki ata oza na griffe na nzoto esimbaka te ekosimba te oyoki balobi mvua tukako mvua tako kansi zala yi kiteki mvua tuka kala nkisiko kansi kala yi kiteknik mvua tu eza kisite mezana kiteknik ya ko classer en classement. Merci très chers téléspectateurs de CL News TV. Ah nasi bomoni quand on a mis ces réunions dans cimetière nécropole tout coûte ni pena moko ba ancien le groupe Victor Eleison il s'agit bel et bien de souhaiter les artistes et chanteurs bon chanteur talentueux et voulait pas King Kessera mené bonjour souhaiter les ouais bonjour le losuto monio na 5e anniversaire ya King Kessera mené depuis Kakufa et yo utina wapi po ya lelo ah wanga zala suna chassa tenga na Angola na Roma ovanda na Afrique australe yango na lobaki na 5e anniversaire première na yate deuxième na yate troisième na yate quatrième na yate cinquième na koratete mais na yana ndenge na ngamoko bomona na ye na tali cimetière na cheba fleur na ndenge na ngamoko na boya ki tour na sala kibongai na lingi tozana ba massa ezala inu pour na yeba pe baninga mususu ba petit mususu bakota ba petit mususu ba betaka na Victoria na yeba bango pour nga na anciens et bon nga na ye lelo na représenter ba massa na ngai tout oya ancien pour na ba génération nga mutaye lelo na cimetière kanga moko to monika yo moko prince na moko baninga no tu wana bazateka yo moko na génération nga mutaye kanga moko mutaye kanga moko siko nengo yebuyi les 14 les 15 les 16 ton festival na place Victoire podium que zalana mo bangé na podium ce qu'on a habité yo pour prester ou bien oui na ko prester on a lo bakenga na yenga imoko na génération nga na représenter ba Gejo ba Zoé ba Eric Masudi ba Sampayo ba Guy Moller ba to ba yete ba Delokela ba nani nyoso tout on se comprend so tango yeboye pour na libela to continuer mouvement na ba ndeko na ba tikala o continuer mouvement na yaki kama kambo yo ce qui legi na ngo apozongi so sili na zongi na mboka ce qu'on peut dire continuer bana mai parce que mouvement au bateau ba tchango sérieux mato sizoya ya rêve banini donc tu peux uko dozonga pe na groupe mouvement te wana za problème tete ko solango si mot de la fin na bana poto ba landa na pesi kaka mot de la fin na ngai ke be certain na ngai ke bolingo ezate bolingo ezate bino bataba wenge soki bozui makambo bomona nga souhaiter c'était bino batuton même na baninga na nga moko tobeta na bango na Victoria na moni ata mutu moko totala na niveau mboga nini ezali na longwe musika ya Angola na ye makambo yo mais ba misa o bavandaka awa baboko ya les a repandi na monde entier na lo baza ba pays africain emene ayebi a olanda makambo yo ba musicien na pesa mno ye mo muta forma ka biso nga na ye kana cadre forma nga o papa yamba kufa forma nga komona implication ya gouvernement merci beaucoup ah toi naku sente piano misapi yande niko mega boule terra yo mega et c'est vraiment na bana mi l'union surtout les lots vraiment tous qui vraiment les lots qui jouent à vie pour vie azad descendant Abraham petit frère ya Jésus Christ le jour où il y a né abaki kesté mais sur sa ligne so tout na kata mokili le na ningi na benda yo on peut faire dans TV azongande pa ya ni Yesu adaya TV azongande pa ya ni Yesu comprendre un petit frère il y a Yesu il descend d'Abraham c'est que le jour on devient zonga na ikuna donc biso pe
badescendant ya vie yango toye lelo mpona koyakisaka vie kaka ndenge atikaka bulo tozopesa siko vie lelo nde tozopesa vie rapport nde ndenge makambo ezalaki mais mingimingi kaka ke festival eza jeudi vendredi samedi boya kotala. C'est lui qui a mis le synthé dans notre musique, c'est King Caster. On a synthé piano, on a bêta ba synthé bandindi bozo tout. On a koloba ni TV, na biso ya kolo Aimé Kabangu. Aimé Kabangu. Nzamba Liège. Venanga Aimé Kabangu. Nzamba Liège. Ndenge ange ayaki ko souffler maman Marie yake robota Yesu. Ndenge ange ndenge ko souffler venanga Aimé Kabangu na Liège. Yoza mo konta Liège. Ko banda wileri ti kinga sanité mais ti à l'aéroport. Venanga essaye ta nous ta continuer yango wana. Mega yene mutu apesa ki mundelo wana. Tout ça ka ba mega yet. Essaye ta toujours. À s'ouvre. D'accord, Santé. Ouais, Pepele. Pourquoi c'est pour la bana poto ba yeba aussi. Ouais, bana poto, bana mikili, bana monde tse ba victorien na ba victorien na pesi bino mbote. Moi je m'appelle le double homme. Michel Chanté du sein du groupe Victor LM Son Dream Team Dream Band. Veke ça ligne trop parler te ligne Tsoka. Mama ya bisanga na bomwana kala e okoki kogane mobali na maloba mama na mesana te na koloba bebe yoka nsembo na yembi sikuyuka. Merci, n'a senti déjà voix très chers téléspectateurs de CL News TV, merci. Ouais. Toujours Kaboula Mawa, Talaka is 5e anniversaire donc il y a grand pote King Kesser mené. Des personnes amis qui le ouais, bana poto na bi ke bose belé boso la ndangai ka faire amani. Oza wapi. Dada Fanabia, famille Kinkela Mobimba, Alain Kinkela, Jean-Jean Kinkela, Marin Kinkela. Ba mbote na bino yango. Merci beaucoup Mongeza Mukuse. Nasir ouais, mon frère, les journalistes que j'aime beaucoup. Moi, je suis artiste, je m'appelle Junior au sein de l'orchestre Victoria. On est là pour manifester, pour célébrer notre manifestation de chaque jour, de chaque temps de notre leader. Parce que nous sommes des offerts là, des leaders. Nous, avec les amis de Viva, nos leaders ne sont pas là. Et nous sommes restés pour améliorer et pour suivre le chemin que le vieux nous a laissé. Nous sommes Sorbonniens. Ouais, moi je suis victorien. Sorbonniens, il y a l'université à Sorbonne. Ouais. Pour professeur de la Sorbonne, il y a qui est si. Ça, non, moi, n'importe quoi. Il va beaucoup chanter. Il va Mba Bleu Raba. Mba Bleu Raba. Mba Bleu Raba. Banzembo Belé. Mba Baba Vocal Raba. Mauso, Mauso, Mauso. Mauso, Mauso, mwana mama, yele Mauso, yele Mauso, yele. Yozimi mwinda ya bolingo, zonga Mariana lele. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mes dédicaces, je me dédie, moi je suis prêtre héritier Mfouki, les grands barons. Mokonza bandaku place ngana la lara nazana ba fina ngana ba fruit du sud BG Mwabu nazana ba petit frère ngana ba Jires Ngiama abe na ba petit sœur ngana ba Falon Bali ba Rebecca na ba Brazzaville. Merci beaucoup. Merci vraiment na salut pe mère ngana mal ici et pas azali na Ginkole chez Nandaku. Merci vraiment. Merci beaucoup très chers téléspectateurs de CL News TV. Awa naza nazo Magalis ici, namoni Magalis ici. Magalis ici pe aza awa. Bonjour Magali Zizi. Bonjour. 5e anniversaire qui est cérémonie de la nécropole. Tout célébrer 5e anniversaire qui est cérémonie. Impressionné les années. Mais j'aime bien en fait cet esprit de reconnaissance et qu'a le staff mini de Kester qu'on a vu ici présent. Et certaines personnes de la presse aussi se sont livrées. En tout cas, je suis fière quand même de cela. De chaque fois qu'un artiste qui a évolué dans ce monde de culture et qui n'est plus, il a disparu, quand on essaie de se rappeler de lui, uniquement par rapport à la visite, ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien. Ça te fait comment quand vous avez vu, il n'y a pas vraiment de musiciens d'autres Non, mais c'est une déception, mais heureusement que je connais comment ils se comportent. Parce que nous, on fréquente des musiciens quand même par rapport à ce qu'on fait. C'est une collaboration et qu'on a toujours eu avec eux, mais
bazana ba comportement mo eza un peu étrange. Likamo eza bien pour mona malamu. Likamo eza malamu ba mona ngo mabe. C'est-à-dire bilo on était à Bouré. 5 ans. Kester aza muta lelote muta mukiete. Aza muta munene na kati ya musique na biso. Alors baba événement bo eza événement mo yo cheka linza koleki. C'est-à-dire présence quand on s'affiche leki nao. On te demande rien, même pas d'argent. Si peut-être tu voudras donner l'argent, c'est par rapport à yo moko nobi qui était peut-être n'a contribué pour bakansa toujours. Après le tiboé même sous moi recueillement que ça le mappé ou bien la poursuite comme ça va se passer à l'église et ensuite vous allez peut-être dans un festival. On va faire staff à bateau bomeli bosoli boseki mais au moins au tcheka moi visibilité au leki. Ils ont peut-être le coup là comportement mon bien musicien mais il faut qu'il change. Pas seulement les musiciens, aussi les fanatiques. Tout le monde a appétit. Nabi matin Marie Missam tout le monde a niveau la population balanda mais est-ce que la population là les jours Marie Missam le 1er août mais ils ont quand même ils se sont quand même démarqués, ils ont démontré leur bonne volonté, leur bonne volonté au fait, leur bonne foi. Mais il faut poursuivre. Azaki Nabino Membukabouane. Siko, Kolanda, Koben Nama Matiti, qu'on se souvenir mon Kena Bola Mamoto. Parce que yo aussi ça t'arrivera la même chose. Un jour tu seras parti. Soyez battu qu'on rendre visite. Est-ce que Amnoy que Pema réellement na Kimia? Point d'interrogation. Donc je crois que je dois encourager les artistes et musiciens au bazar na occasion pour bailler. C'est bon. Nous avons aucun sabino. Au bazar occasion boye. Ils s'en foutent, même si tu n'as pas de l'argent, mais présence, je crois que il fortifie Armouki. La famille de Kester et Tikala, la musicienne de Batikala. Quand est-ce que vous comprenez que ça peut poser à tabac mais ça poser la présence Nabino? Oui, vous connaissez qui Kester personnellement, je sais pas. Oui, si je l'ai connu. Ouais, si tu, je sais pas si tu as quel souvenir de. En tout cas, souvenir ezaka vie na ebi vie alinga mingi makamuyaro. Il y a compris moi petit naé na nenga mabete na nenga petit na faut ça toujours na nini faut charisme ça là faut la ta ngolo on se comprendre et puis ça fait mon sali ba émission na biso naé coupage mo propre avec que petit ça équipe à gérer parce que quand tu réalises ba émission les arèmes sous un réalisateur aux journaliste yo moko aux ba monteur aux ba caméraman c'est toute une équipe pratiquement auto se retrouve même sur 7 à 8 personnes payées comme grande émission peut-être na Yambela Kester et ça qui mange Rwanda alors sora ebigaye wana ebi kesuka nango petit nangata libérer bino wana te ebi ke petio faut cha carburant ana bani baza pour ça miliki équipe na il faut pas zota transport ata mai pa mané ba aussi émission ba ke melata quelque chose avant ba ke na banda ko bango omona a libérer moi coupage moi bien so mon pe akokite abi petit nanga le kana parler et quand tu viens je dis ceux qui est invité tu seras pas déçu donc c'est quelqu'un quand même de compréhensif quelqu'un de cool de play. Voilà. Merci beaucoup. Ok, merci infiniment. Amiel Molofa, na Pesimote, na NTP Pro de Papinzo la messe, on a Sibotoka. Magali Sissi, Moko, il y a concert na Bisso, ça travaille en antenne A. Ça c'est Megabou des idéologies, Galor qui voulait. Je crois ici, pour la Lilo, ce n'est fini pour aujourd'hui. Tu as commis pratiquement à la fin de notre émission. Nasir, on va vendre staff, tout basala qui Megaboul asala. Moi western quoi, quand des alaka aimé Kabango Zamba Liège, na Liège qu'on a pu se monter Sigoza, Christelle Rose Lumpongo l'Iranium de la presse, NTP Pro de Papinzo la messe, Montomoro bien. Na moté mamalam quoi, et pourquoi pas celle qu'on appelle Rose Itamba, la Rose Itamba, grande sœur la Rose Itamba. Na Kataba Norvège, Noëlla Itamba na Kataba Belgique. Pampé Penet, na Katsa Paris, ta place de Kewold, Afi Kembo, na piste mot de Sigozali, j'ai tout Kabongo, big salutation et pourquoi pas à Iget Enyo, motema Hervé Ambari, Iget Enyo, motema Hervé Ambari, na Katsa State Kuna Skabozali. Merci beaucoup, na si ma caméra, on a tous les grands caméramens, Mutakomo Konza Zoom, Hermas Tadi. Hermas Tadi n'est pas à Simbi Zoom donc na réalisation puis na montage toi qu'on a montage de cinéma Tomé Jerry Gaulois Mayala montage de cinéma Tomé et Jerry donc merci beaucoup Pessimbo tena j'ai tout qui voulu maman na bébé Amazing Grace bye bye on se retrouve prochainement.